maman fait pour le papa qui est pour le mariage. Non, on a pas ça dans l'université, surtout pour le maman, il y a ni tout, maman, il y a ni tout, et puis un grand merci à Bateau Balina, c'est le de construire la Providence. La première mariée, 10 ans d'expérience, 10 ans d'existence, parce que Bino, vous avez posé vos activités. Maman, il y a ni tout, on a 15 ans, grâce à nous, maman, il y a ni tout, il y a mon appui, vraiment merci. Et pour la salle, gros bisous, na bossa na binote na musika na muka Congo na bibi banda te pomoli ya makasi na mote tire ba bibi déjà na bi Olivier c'est la linga boete na kisi di mwana baba mama tete baby ya mwana bata na kata ndaku na za mwa bali moko artificiel na kana kata mboka Congo nde boye so na tambola pamba te toujours na cadre cette nouvelle émission boye ça ma ke momeli ya nitu sala boye le compte de la famille on a la salaka yonga la pesa na pe bino on donne ce qu'on a et je vous donne ce que moi j'ai à moi. Au moment où il y a un grand merci à nous sur toute votre émission. Il y a pour le mariage. On a celle la carte qui. Bon, et puis, maman, tu me dis que tu es moli makasi. Parfois, tu es moli bêti. Moi, je dis que tu as besoin de la maison. Exactement. Il y a au monde qui est. Bien pour le monde, on a besoin de pour la vie. Pourquoi le monde a besoin de. Oh! Pour ça, pour ça, pour le monde, on a besoin de. Tu as besoin de. Et il y a un Zacharie. Maya Mwanazoya, fais-moi confiance, tu ne seras pas dessus Kaka Nalobaka. Nicolo échangez-moi une femme à la maison. Une femme à la maison, n'a pas été pour le mariage. Une femme à la maison, dans se déplacer, n'a qu'une femme à Bango, n'a pas de Bango. Est-ce que va comment est-ce que va se faire un coup? Parce que la main pour faire, bah, il n'y a pas ça. Mon monde dit qu'il y a une femme à la maison. Mais bon, ça, ma mère est une culinaire. Elle a culinaire. Elle a une femme à la maison. Ma mère est ni tout. Vous voyez qu'il va penser à ma mère est ni tout. Ma terre est ni, ma terre est à maman. Il y a ni tout. Kalinga mbika na ngai mbika mseto okalinga onde bakalinga kanguba ezikate ebela vraiment bien. Tu remarqué beli ce qui te sentir que mbika quand ça te vimbi et comme la forme ya boule de te comprendre que mbika na biso est beli. Na lambi boy biloko ngo ebeli na mese etalanga ka boy nani oliamo mobali mpe alingi ne lisusu te kaliko na nga moko makambo na nga mabele eki mobali akomokima ndako nzambe soki mamele nazalaki batakala na vi na nga meko ekomelinga te nzambe mwa mwasi oyo vraiment auta wapi abi kolengela libala boye nzambe olakisa ngai depuis kala te pourquoi nakoma boye vraiment sikoyo awa na sisi kokalinga mbika na nga ekomi déjà prêt na kotia ngo na liboka na kotuta ngo. Il faut te se rassurer que liboka na biso eza vraiment sec. Poso liboka eza mai et osala nini esala ngo ekokanga makanga mon liboka na biso eza vraiment sec. To za sikoyo mbika na biso oyo tokalingaki kotia ngo na liboka. On se sauter le recote bolo lisse en tout cas vraiment faut que banni. En tout cas c'est naïe bala balenge la rango balenge la mobile pour mbala za lokola ndeke. Soko finir makasi akufi soko tiki apumbwe. En tout cas vraiment bala balenge la ngo balambe la mobile nyo soto basela ke toujours ba biloko oya liaka mingi te pour azala toujours pembeni ya mwasi na ndaku ya ngonga lelo na lobi na osela bébé na ngai mbika na poisson. Mais mbika na poisson na osala ngonde basala ka chaque jour te ya na meki ko innové mukie mbika fait okalinga lokola bakalinga kanguba na kotuta ngo na liboka après na sanction na sauce ya poisson na ngai.
il faut vraiment être bien, très bien. Mais maman va se déranger. Attends ce qu'il est au qui après avoir coupé l'ambika, on n'y qu'un mon amoulinex et ni camille très bien et comme une poussière comme ça et qu'on aider au pécan à la sauce. Vraiment tout a mis bien. Tout ça quelque part pour tout zéla et on est que aider biso tout ça la que sauce na biso et comme à poids. Toute la sauce moko vraiment bloqué maman va lobaka. On est tout ça là. Bika o to tiza quand il a une grande quantité te vu comme bika moké juste kaka pour épaisser sa poids na sauce na biso. Na d'autres poissons na biso o ils a déjà assaisonné. Tu as assaisonné poisson na biso na mungwana aïe. Aïe on les a juste pour et ça la que poisson et ça la zei. Pour poisson et ça la bien et ça kitoko na munoko. Si quand on toka linga poisson na biso mafuta na biso mafuta il faut ça vraiment moto makasi vraiment pour poisson et bela bien et ça la peine na présentation moko ya kitoko. To kotia poisson na biso na moto. Bon, moi je bien, recette on a poisson et miel. Et donc on a plus la poisson et miel pour à tout le servir ma paille. Maman a dit non, parce que les locaux et puis ça va elle est dans mon côté et donc ça va procès à coller. Il y a un autre procès qui peut ça qui sont dans ma poisson ou à miel mais maman va aller la bongoana. Poisson moi que c'est nous pas la ça nous pas aller avec moi que oui, na où tu coller. Ah tu veux pas la poisson la biso. Il faut que ça monte juste temps et bien la bien. Quand vous avez l'ambassadeur, il faut qu'on appelle ça. L'autre est déjà prêt. Il y a un sali boye, la bombe qui est déjà cuite. Il y a déjà pellevé, il y a des autres élangailles. Ah, il y a des tomates, il y a des yambuma. Il y a des ndembi, ah, il y a des matungulu et puis il y a des céleri. Et si on a des épices belé, c'est qu'on a des épices. Qu'on a des épices de l'eau au milieu de la moto. Et ça, c'est que autant de ces épices belé pour au moins que yo lambi. Maman o alambaka biloko na e bela bien na moto etoka. Eza épice que ça la sauce na ote maman. Modèle no ya ko tia biloko na yo, modèle no ko tia biloko na yo, ndia ko sala ke ba balia ba ko lengi na munoko. Tozo ko bakaka pour ça c'est kalinga malango, koto pe tozo bomba mala biso. Kaka ndenge ba lobaka, bana ko benga ba mama ko benga ba papa. Makambo ngo ebandi. Tu es dans le pas si cana poisson. En tout cas, vous avez déjà pour y aller les acheter. Bon, on y a beaucoup qu'elle est. C'est la carte à poisson, la vie c'est tout cas. C'est tout ce que l'on va monter ma fille à Kokita. Ah, tu veux balobaka. Moi, ça m'a aidé à l'ambara. Après ta cagna, son balamoko. Déjà, on a prêté qui dit kanangai. Bika on a salé comme on dénigre. Nazo kimbika na nga na kalingi yango na kikalungu lokwa bakalinga kanguba après wana na tout yango ne na pretango boye awa toza na ba épices na tso déjà to apretaki eza awa naza na tomate na ngai ya mbuma na tso tomate mbuma awa toza na muscade batuta awa naza na ndembi koto naza na ail o matungulu pe céleri na ngai yango tokotia mpona kosala sauce na biso. Poisson na biso ndenge eza boye to épicé tango très bien. Ma maman biso kala bando lambaka na mungwa, mais biso to changea, to ko mota mwa litungulu mwa muscade, mwa ni ail pour épesa goût kitoko na munoko. Siko ndenge eza boye, pendant que poisson na biso ezotoka, to kozela ka te. Liko biso to sala msala ka mba mba. Po to éviter oyamba nai. Ah déjà nazobongisa déjà plate na nga pona tia déjà nini oyo. Sauce na nga na moto. Quand je vous le dis, je vais faire théâtre pour l'embarquer. Mais le moment où maman vice-présidente, ainsi va la vie, où il y a un groupe, il y a maman Mélina, Naza, on a cuisine, on a mis le poisson en bika. Ce que vous avez pour ça, on a dit, c'est pour que vous s'éclatez. Quand on a mis la YouTube, vous mettez la chaîne, Mélina Production TV, on a un groupe ainsi va la vie. Bon, on a fait la vie sur l'union, et puis vous recevez là. Pour vous, ça m'a fait Mélina Production TV. Groupe ainsi va la vie.
ah toza continue kana tokobangisa na bisa kolamba nazobangisa poisson na ngai koto oyo nazozela deja naotala plate na ngai nazosurveille yango soki plate nango échauffe nde nakobanda deja koaprete sauce na biso mpo tozalaka mbala moko mbangu poisson na biso ezeli kabe ezalaka tozocontinue kokalinga toujours poisson tolamba poisson na mbika mpona bato bazalaki te tozolamba poisson na biso na mbika poisson na mbika oyo tolamba oyo lokwa balambaka mbika ya chaque jour te tochange un peu modèle ya kolambela yango tozosalela mbika na biso juste ka une petite quantité ya mbika mpo epesa sauce na biso poa nde yango totutaki mbika na biso tokalingaki mbika na biso na kitalubu apres totuti yango nde toaprete yango boye mpo tozela kaka directement air sauce ekoma après tosangisi yango na sauce na biso awa tozocontinue kolamba poisson na biso mpe kuna ezocontinue kobelaka koto mpe tozobongama deja kala te tokolia kande nalobi na bino bolanda biso na groupe ainsi va la vie toza na Melina Production TV awa tolobi ke bana bobenga bamama bobenga bapapa ere yango ekoki ere tosalaka bilubu wana eza te ke ozwi ofandi na ndako mama zwa bloc note na yo zwa stylo non en tout cas banda kokoma mpona ocontinue toujours kosala bino rappel na bandeli lisusu toza na poisson na biso oyo toassaisonnaki yango na mwa ai mwa muscade mwa mungwa na litungulu mpo epesa poisson goût moko ya bien koto oyo toza na baépice na biso tokolambela toza na tomate na biso toza na ndembi toza na ai matungulu seleri mpe muscade awa mbika na biso atuta te toapretaki poisson biso deja eza prête awa sikoyo totie mafuta na biso na moto tokomi na ntango oyo sikoyo ya kokalinga sauce na biso mai tokobanda nano na matungulu ta ndenge ezalaka tozwi na matungulu na biso totie na moto nga mpo na nga mama Stéphanie ayebisaki ngai ke po sentir ke matungulu ebeli po solo emata donc totie matungulu na biso na moto tozozela matungulu ebela bien po tozwa ntango na biso ya kosala sauce na biso. Bonjour. Hey, mama Eliane. Ah, jana kisana yamba yo mama. Mama. Bonne. Quand on le voit, comment makambo mwe bandi femme à la maison. On de la papa qui est. Le solo. On de la papa. On de la papa poisson na mbi. On se dit mon bail. Ah papa oyo yebi wana. Oyo kangele bwana wa bébé non. Familiane oyo kangele bongo. Tosa nini mama na ba. Na komo lukana bondisa kaka ndenge za. Alobana aya deja na bando tsonte bongo. Ndeke nana kana moni ngai nana nga permettre. Mata mbona na ikina semeki na mimi. Ninga na sana mama yeye. Na sana mama ya bana. Tu comprends? Na sana mama ya bana na participité na le bagage le ko na ikina mimi na ina yoto na bongo te. Na za muta ba nyonso na nga ba kimeza la no ba ndeko mona la ba nyonso pour le mariage la kona ko bebi satene za kona ko bonza biti na ngombe ya mwana. Ko bebi satene ko bonza. Bebi satene na ko muta ko mezana ngala do ba ni ona ofini mobile ya Yesu mama. Ofini mobile ya Yesu semeki. Mobile ya semeki akei. Ko mobile ya mwana ina yeba. Asa zonga. Ona pesa ba contexte ka zonga deja. Comment les conseils non na zone ka conseil na makasi. Comment les nazolambela eboye alia. Nalandeli mobile. Mami les nazolandi boye. Comment les porto depuis na kanga monga mo. Mais on est notre cas pour comme si on a bien maman ça maintenant yo na na. La porte pour les pour tout le monde. Bino pour maintenant la langue mo boy maman na na zolamba poisson. O eza poisson na na zolamba mo na système ici. Quand même c'est que moi si papa se préparer malamu. Na lamba le papa poisson na ndika. Ndika ona kalinga. Papa azana ya ana. Aya kana mama akolia mo ndete. Siko problème na
ngai ngona kotala ngata te donc on a certaines nouveautés que ma mère non c'est la poisson na ndika poisson minene boy pour attirer papa na table na table poisson ouais tu as la table un problème et là on autre chose là c'est maloba ya mambemu to le nini on peut se multiplier ba kulia et le yako kangama on a nisi maloba mande il faut tirer nini pour alia na to lukata place na terrain na petit no ba kitoko ola kisanga aké kitoko ola kisanga linda ya azate bisu kitako mi glissant une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse avec ses propres mains. Là, qui ça? Une réponse douce calme la colère. Une réponse douce calme la colère, maman. Moi, ça, ça, comme on a compris, qui te repèse les mots. Et son macanipa na te maman. Tout le monde a passé les nakata ma bala. Basi kitoko. Hôtel moi c'est linga moulaï. Hôtel ce qui dit. Mon pas la petite. Ah, c'est pour ça que elle est vraiment bien. Quand on l'a qui s'engaille. Matungulu elle est bien. C'est qu'on a d'autres tomates nakata matungulu nangai. Tomate nakata matungulu nangai. Pour sauce nangai et à la bien. Quand elle m'a mis là la tête du maman. Conseil à maman. On voit kakati. Nalingaka ne mwana nga mini mbongo. Conseil à maman. Et vous dites là il libala. Bon, tout ce qui a été signé surtout, je l'ai vu dans le temps où on a moins souka. On a eu des affaires dans le Missango, ça c'est bien. Maman, quand des balobaranta, oh, il y a barabapaya, ils ont comme malade. Mais attends, la saliva sauce n'a pas sur le matiti na lola, n'a pas lié. Mais maman, bana, you me connais, bosso, on a pas na yo le bagane. Boy awa, boy pour na olia, l'eau olia zate, sucré zate, maman. Mando bama pe bato olia te Bible lo bien. Malamu mutu ala na ndako oyo, ezani viande, mais ezana kimia. Ke mutake ne kola na ndako oyo, etondi viande me kimia, ezate. Pour na ndaka biso awakaka mobali na kiso, ebi kiso na tani. Soumission na mai. Comment ça dit non mobali na mai? Quoi il dit non mobali na mai? On a ça na denyo nyo lo bola yo. C'est quoi l'ingita te pour pas dire? Moi ça pour la maman ko le kia yo. Akona na soumission ko le kala yo. Voilà. On va aller s'emballer dans la tête maman. Pour ça on nzamba ko futa mameli, nzamba futa nzamba ko futa te tala nano. Nzamba ko futa te, obi ko na ko futa te. Na kati ya Bible tozana na reine machine Esther. Moi ça na soka bien Esther ko mobali na yo. Nzambe kuta ko sepela ke non. Moi na nga mobali bande ko nyoko ma lelo oyo azukuta ke Bible obi ke tango nzamba saki Adam. Amoni Adam saki mawa. Ayi ko sela Eve. Ce que nous avons fait, et on a vu Eve, il y a eu ça dans aussi, quand on a fait là. Il y a encore le bien la Bible. Malama oyo, et c'est que l'on a collé mais ezana kimia, que n'a pas eu toni yo mon colobi. Bilo ko yango la mais na mobile, mais en ça ni a collé te pose fait kimia te. Malaba ba na monoko. Oza insolent, oza boti. Reine machine ba ne pour faire pour ça la impudicité. Ni ba la reine machine pour la impolitesse. Na kati ya bakbaki na fête maman. Na zo pesa histoire. Eza maite. Eza famille ni maman Bible. Autant la Bible. Non la ndo maman ko to battre la sauce à papa et bela. C'est quand la conseil. Battre la sauce na boite mais on va faire comme ça na zo. Real vachi to baki na kati ya fête hein. Mobali na yeye bise ke maman ya kana présenter na papa ya. Ye kitoko leka, lolo leka ataka bite hein. Abo ya fait mutu makasi. Oyebi ki libana na bango. Entourage mutu bomaka ngo hein. Et ça, il faut qu'on va le faire. Bataille, c'est va le dire. Mon conseil. Moi, c'est un petit magasin boy. Moi, c'est le même. À vous, vous présentez. Et pas à papa, à vous, copine, mon conseil, moi, c'est au lycée. Tala, ta mima boy. Er, toba, la famille. Oui. Ça dépend les apôtres, qui sont non. Mais là, tu n'as question, mon papa. Là, tu n'as question, mon papa. Nanda kwa libala atokenda na ba bokilota na chambre na ngana la na bokilota est-ce que bokilo ko sani na libala na ngai c'est mike ko lukani na libala na ngai bokilo wana soka me makamu ane nef mona libumute iyo ngo poza mobali yango wa il faut respecter les bokilo baza ba tout très important ba bokilo ba respecta ka bango soki bokilo me maman nef mona libumute iyo ngo poza mobali yango wa c'est mike soka botama kina ndeko wana te. Non, bana yo ozo bota. Non ki bébé wana azole la kuna. Bana wana, ceux qui t'attendent aussi ne pas les bazate. Baza important.
Maman, biso bato mwini toza ba bantu, tobala ka famille, obali mobali, obali tata mwasi, obali nyoko, obali mama kulu, obali mama leke, on est tous ensemble ya famille. Yeba ko pesa mama bokilo na yo respect. Yeba ko pesa respect. Niko toke na fin de l'année bo. Yeba ko so pataki mbundo, so mi mwa le puta, o so mi mwa chemise, o meli papa bokilo, o meli mama bokilo. Niko olandi bo, ko kola ba pe bo meli mama bokilo na ndako. Pour ça, il y a plaisir. Les balles à la somme, on dit que vous avez dit mon quoi. Non, mais ça, mon quoi. Mais il y a des gens qui milité. Et des gens qui les balles à la somme, les balles à la somme, on a somba. Les balles à la somme, on a bolingo. T'as la maman, il y a. Le bon animal, on va dans la respectable. Beaucoup de gens la réussite. Il y a souvenir la mort. Mwana na tete kama nguba lakini ota mama linga abi kama moi c'est biso et là pour nous c'est beau ici makasi après la vie ça papa la s'habiter il faut sous mususu papa la s'atini bon ça nini na semela basikoloba azande ko ngate azande ya mobali na ngai bona kwa hiyo c'est to bala kanini famille mama tika mo ko mbeli ya okukotola mutolo baka mingi mozala maloba kitoko na monoko ya mbeli te moi tomate chana yo na ke bana na mama biso kuna chana la tomate mama ile na biso ngana yebite ngana beka ke bele za mo sina mobali ba club azati na la kosio ngani na kama so ki bokelo na abota mwana ete yusko na na jabali so ba mekisa mwana ene fumate atengisi mwana na ye asokoli apese education mwana komi mobali abalio yule lote mama bokilo na kalise ta libala na mobali na ngaza ya ngamo ko ta bokilo lobi mbali na ngalinga ngani na kosio parce qu'on est ngati oyi te ya bokilo ba mape mabala siku ngande ko na sa ndenge ni ko na na kena ko vanda mama amelen vando melake mama friko eza yo ko na so bibie ngwana pimela ngala mama ngene friko na yo ta nyoso mela mama mela na ona lamba olia siku na komi kotia tomate na nga mona zima tomate concentré ndambo eza juste po to sani to kolobe sauce na biso ezala vraiment na nini te couleur pâle te po o eza sauce esenga vraiment eza couleur pâle te totie mwa tomate ndambo en tout cas ela kolamba sauce mpenza ebelaka par rapport ya ndenge motu asaleli sauce na ye o bomoni ke natie tomate ya nini oyo tomate ya boîte na kati ya biloko na ngai sikoyo il faut etoka makasi po tomate wana nyonso tu ngai wana ebima nyonso tu bien ka ndenge tomate ya boîte esenga kotoka mingi na kotia mwa mai mokie na kati ya nini na ngai natia mwa mai mokie na kati ya nini ya sauce na nga po etoka natieka cuillère moko ya mai non eza kutu mai ebele te ezaka juste po epesa mwa nini oyo ekomisa mwa tomate pete po ezwa sa ya kotoka bien tomate nanga ezotoka po solo nyonso to ya mobesu ebima vraiment très bien tomate nanga ezotoka nde sauce nanga ezobela sauce nanga ezocontinue kobela ezotoka vraiment très bien omoni ke mai ekauki eke tomate ebeli bien te en tout cas eza nango mabe te okobakisa mwa mai mokie kaka ezaka juste po ede tomate etoka très bien kolamba eza nango kisi te kolamba eza kaka kolinga yango mingi mwa bainnovation esala bato bien olambi biloko oyo tomisana kolia chaque jour mais yo ochange kaka juste elambeli ka nde balobaka bamama so bazolambakala na mungwa mais si tokoma kolamba na mwa muscade totie mwa céleri mwa ndembi obakisaka mwa babiloko wana mpo bakisa go ka biloko oyo tokuta na mokili biso siko tochange yango kaka ka juste ka po topesaka gu na biloko na biso saveur a bien mama eliane kobanga te kuna lelo okolia oye lisusu mama eliane potikinga kimete mpo nini mama eliane mama eliane epi na koma na culpabilité makasi yo mwasi libala soki bato mo bakakanga mobali na kisi loba merci seigneur c'est vraiment na mwasi oyebi po bato mo na niveau bato kanga mobali na kisi il faut mo yo na mobali bwana moko bamona ke mobali na yo adekonaka te bamona ke mobali yo adekushaka te balobaki na bangana bamona tete balobaki na baba bamona tete bamona tete na mwasi na ye bakoma lokwa ndeka na mosapi wana sa mobali ye ndenge aza wana mobali na kisi voilà
Voilà peut-être les balles là yo. En tout cas vraiment il faut na koma lokola yo. Moi na lancer na la parfaité mais la salle qui est fort pour les amours malamu. Na tout au pénon secret na yo secret non vraiment bon c'est quand tu as mis canapé na kati sauce déjà bélier donc tu sais qu'on dit canapé na kati. Maman Liane. La bamisi na mbika avant la tuna. D'accord. Ça patiente na tuna yo. Non, ça patiente à ma casse. Monde sauce ezo sala. Et comme le kola batiango mwamba. Ça juste que ça ngisi mbika na biso na sauce. Maman Liane. Oui maman. Nanga na tuno boye. Yeso oyo yebi. Na oyo sala. Oyo kola mwa. Ozela ngwa poto poma lokwa yo. Toze pele na zanga moko tenga zaka juste échantillon représentatif ya ba femme impolie. Donc cela veut dire que tu causes dans la club dans son Zimba. Même si pour moi, on a un membre simple. Tu as présidente, vice-présidente, il y a des femmes impolies. C'est quoi le biseau? Basiwana. Pour tout comme le cola yo maman. Tout ça la nini, pour me faire ça au mobile, pour que tu m'ailles na monoko. O tu m'ailles na monoko. Razolo ba ozaka m'aille na monoko. Quand même maman va te faire conseil hein. O tu m'aille na monoko. O lo bati mais ça mata ma passe hein. M'aille na monoko. Est-ce qu'on y a un homme qui a un côté vendre un occasion? On se monte ni. On y réponse là. Oui maman. Ngai, nous mon nga boy. Maman. Oui maman. Na kenda na passage biblique au balobi hein. Une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains. Na kiti les sources na moni babi femme soyez soumise. Kablo kona ya monde sala éducation en ngai. Koyo sauce na biso esangani ya mbika na comme ce qu'on a moment où on a sauté poisson. Tellement que poisson ezala vraiment makasité de peur que epanzane la biso na maboko epanzane biso na nzungu na classer poisson na vraiment très bien avant na temps moi mai. D'accord. Toute façon vous étiquetez na forme au na nzungu. Tozotia poisson na biso na kati ya nzungu eplaçant très bien. Placer poisson na très bien na kati ya nzungu. Mamile no mona tena comment comment moi c'est. Non mona c'est. Na comment comment moi c'est. Ça s'appelle la providence là. Non mona ngai. Comment travailler calme na ça. Na comment linga pe ko sela mobali. Na comment mesana na ngai. Na pas c'était normal. Ma Sylvain, moi je prends du plaisir de faire à manger pour mon mari. Non, si on a mon bel n'est c'est la messe, mon maca, c'est ça un plaisir. Tu causes moi maï moukier, tu as na kata sauce na biso poto sandi kana biso et ça va très bien na nino na poisson. Ok. Maman Liane. Oui maman. Les lots pour m'bali na ngalia na misu na yo. Eh, au mona ndi papa ko lia. Na comme na posa na comme maloko ayo. So utasali kamba bia bandi makango. Nga vraiment conseil na ona ndimiango et continue na motema. Na comme na posa siko na za loko ayo. So papa yena ya baka bien, na prendre soin na ye papa avec sourire. Ce qui papa yé, on le sapato. Au plus c'est même bisous chez ça va, ça a été bouli musala. Je me regarde ma langue. Parce que papa ce qu'a otaki, ça nous souvent qui la tête. Aïe na banner vraiment détendu. Au moins ah ce qu'on na rosa pour na sandise. Na sandise sauce pour na boy ko ça nini. Ko tango ko stressa mon na lutu de perte de poisson na et ça ni. Moi ni poisson na na no tokite métaforme et qui toko déjà. Parce que ko toka et balani ce qu'on a nambike sangani bien. Moi que mbika o ezo mona lokwa mbika te ça ka juste et ça les décoration mo na sauce na biso. Donc son na mo et toka to tama mungo ki. Vi bandenge ba réalité comment to ko éviter ko ça là oh bouillon de nini. Toma plus que c'est la bloc naturel. Tona bandembi na biso, tona matungulu na biso, tona ba aïe na biso. Et ça déjà biloko na biso bien. Quand ba bouillon de nini na tende lambisa ka biso. Ben plus na biso moko ezali. Ben plus c'est belete mais bien assaisonné kaka. To tia mo mungwa. To tia mo mungwa muke mo pilipili pe ya kubwete zawa. Wana nazanga mwana na Jérôme Bouyi. Pilipili ya kubweta ne. Wana vraiment nazongi côté na uta na ba Congo biso tende ya bongo et puis tout était pour quatre bien ça coûte au coûte na lambi ka pour ka modernité. Bon pilipili ça le oui bah c'était pour tout le monde va aller à pilipili. Si.
Pourquoi moi modernité boye biso na biso pa biso na mboka na biso ka bongo na okata ka ngaza muntandu mundero muntandu mama Pauline ko mama Pauline Luyanda tala mama Pauline Luyanda yaka mosi malamu mosi boboto mama gentil comment ça va mama Pauline mama pasteur papa Jean-Marie Kimbondo le kino muntandu yeyo c'est pour ça mamela exact. On a battu nous ça tiambo tikieno tiambo tikieno tazolamba atolamba mbika la biso ba Congo mais na changeango na comme si on se prend ndenge mbika la quinoise mbika la biso oyo yango yo to temwa pilipili ya kubweta to temwa mungu wa mungu vraiment belete pilipili ya kubweta to temwa mungu la biso mukie kaka juste pour Nicolas peut comment pour éviter que l'homme va mungu belé pour âge mungu est cité bon toi tu casques au sens national libre et donc on a des gens qui sur la table 2 minutes pour la okende mpona nini mameli nga nalobaki déjà banda lelo moto akota na kati ya ndako oyo soki amelita ye te na kandi porte soki moto oza na likambo oloki conseil kosaleli yango nde bien mais eza na bato mosusu ayoki conseil na yo abi te oyo nayoki bien te abengisi moto mosusu ayoki ata ya 10 personnes mais malgré ayaki baconseil asaleli ata ya moto te asaleli kaka motema na ye elingi wana nde mabe on a sepeli salela na ngai na yoki na ngai na kosalela na ngai na ovanda boye na ozala police ouais ti mukoloni efutinga mpe combien police sont depuis na banda à part kokimisela mobali sikoyo so mobali ndenge azana ake kokutana na mwasi moko azolongele mwasi oyi bato mosusu balobaka kaka mobali nalengele poanelo soki olengela te kobala te vanda na yo depuis la nuit de temps tomona bamama bazolengela bapapa libala elingi nango yango nati mobali sasa kwa mobali na ngai sikono mwa mobali na nkoti na ndako mobali yani so ndako na rapport na ngeta ngamira sa obinasite kaki na yoki conseil ni mtoto ni vache konzo na ndako obinasite te wala bia pas cause bande pesa mtu ni mwana na ndenge la oyezi tamu soma soma solo na wakitsa motema c'est comme Méliane na biso Méliane mwana mama na ngai babika ke to koma bandeko ba Congo baluba basweli biso bandeko yo monde sala République démocratique du Congo mwana mama na nga bomusela ka ndeko no libala siko ni mwa papa konza mwana kwa mimi pesa 085 078 pardon 0 combien 085 078 11 80 075 078 11 80 085 078 oui 11 kasi on a commuté n'aura papa yango wana sana appel allô bonjour papa Konzo ngai zanga mama ile ya nito na hivi kwa hivi ngapeza malamu te ngambo tokana leki no mimi na ndako ipana yo ngai zanga mama ile ya nito oui papa oh te na excuse ki yo papa bon c'est un problème y a peut-être ça moi c'est mon tebi maki na misa ba tezaki na ngo yo to za problème te ouais problème te papa limbisa to la se permettre ko benga yo po moni nga na saka émission ya papa pour le mariage moi j'ai fait une émission sur le mariage dans le bateau toujours que émission na pour na ko bébé c'était même pour na ko bongisa na yo kama pe ko zaki ça ba pour ya théologie pourquoi pas pasteur comment déjà pasteur ou pas bah pour essayer déjà basi mususu pe na ndinga mabete mais yo mobali pas mais moi na mimi c'est ngate ko zaki pasteur moi ça vraiment pasteur vraiment n'importe ça ndenge wana papa na oto nga ete na miss ne awa na yeke pa na bino awa na zongaki nde na oto biso ke biso ko pour les matchs pour na appeler sa téléphone na obongisa na zongaki na sengaki mimi numéro ya téléphone na ye apesa kinga na bengaki na za actuellement pa na ndako na cuisine tozane na cuisine na zo lamba ye sengaki on dia ka na ndako te si je te comprends abi okomaka soko koto bimi ko koto mais avec tout le respect papa pour la respecter papa mingi pour moi, ça, moi, c'est papa ni tout.
Fumukanda na ngai voilà. Papa la tika na 2 jours, lundi na ozo vient na ozonga. Na banda ko zonga s'il te plaît, est-ce que ko vraiment ko yo ka mawate pour na ngawe na ndako to vanda to solo na papa s'il te plaît. Papa ça la ka effort ko. Ça la ka effort papa to mona na pone na okende boy na ozonga a tonza papa teleka na janvier. So ba élection est kinde na oya so sonza papa te biso wana. Ah, merci papa, merci Nassim. Merci beaucoup. Ok, tout à l'heure, hein. Dans 15 minutes, tu vas que musique. Ah, d'accord. Ah, vous avez pas ma Mélina? Ah, d'accord. Ah, camarade, ok. Naïd, tu t'en as fait mon temps à l'époque pour mon Mélina. Oh, avant d'aller à la nuit. Quand papa le tombe, on a été. Ah d'accord, on a compris. D'accord papa, tout à l'heure alors. Merci. Mamie j'aime. Mamie j'aime. C'est béni hein. Attends moi papa, c'est de l'eau qu'on au salata. Au monde tambola ba maté. Au monde oyo. Maxi bien-être. Maxi bien-être olo, ils ont produit olo, et ça la rend hémorroïde, et ça la rend attention, et ça sera d'habiter. Mais, bocacité d'un mot, au pays qui est au conduit à nzoto. Mais il faut observer, nous aurons les mêmes à pasteur. Oui, c'est ça. Comment tu peux le prier, vraiment, à votre gars? Ah, mon salut, madame, ma casse. Et pour moi, c'est mon salut, madame, la peine de comprendre que ce sont les arrivés. Eh, si Goyo, n'est les aboyos. Maxi bien-être oyo. Ok, madame, je suis un témoin. Les nini bo pili ki bo kundu bo biso. Maman belle maman pas la Bible nous dit la Bible dit bazo tika kanga basi maman pas ça msoko se exposer ko na bango pe tina ba ngela taye. Abi na 15 minutes maman to keba. Siko il faut ça la famille ce qui papa yé. Ce qui a lié à celui-ci au lia au kamati maxi bien-être. La fondé la maman. Ils ont comprimé. Elle voit cappuccino, thé, du thé. Thé, les alliés vont s'abattre sur ça qui. Et là, avant pour que ça papa expliquer. Le petit papa, mon Dieu, oh yo. C'était maman en France. Papa et maman Carole. C'est ça, maman Carole. Au Salini, au Moni, Maxi bien-être oyo. Voilà. Comme il pressait. Oh. Maxi bien-être. Vous comprenez? Ce qui papa allié, assis sur le aux yeux verts. Moitié kakayamai, aux yeux maxi au tché. Tiède. Au tché au bal aussi. Vous comprenez? Tant que vous parlez ça, c'est papa. Oui, expliquez-moi papa. On dit papa. Maxi bien-être, maman est bien tout le monde en France. À l'objet, Oyo, et Zaliba, création de maman Carole Kalala. Vous comprenez, maman? Oui, maman. Oui, c'est papa. L'objet, on a la faiblesse dans les autos, et traiter le diabète, et traiter l'hémorroïde, mais surtout la faiblesse sexuelle. Il y a un monde qui a moussé dans la maman. Mingi pour la côté, pour la dépression. Côté Mouna. Au petit papa, à ce que vous à mêler à l'ail. Tant que papa pour la monter. Tant que vous allez se récréer. Au petit qui va beaucoup de banzotes. Papa, on sait. On sait. Yo, on sait. Avec 15 minutes. On va passer à mon bout. Tu as mis sinon papa au casse. T'es hypocrite. Quand vous avez même balai. Quand vous avez les spiritualités. Quand vous avez même balai. Quand vous avez même balai. Merci maman. Mais non, ça va rien. Nous on a dit. Moi, il faut que l'autre ça bouille. L'autre ça moi mon balai. Alors on peut ce qui mon balité là. Ceux qui m'ont assigné le pardon, ils ont dit qu'on va foucamer. On va pas l'imbisangaï. Foucamer? On va pas l'imbisangaï. La cause de la souté papa n'a pas ce qu'ils ont demandé qui demande nini. Pour Kanaki on. Les arides. Nazaki les arides. Ils ne tout pas demander au Benabanda au côté de Panama. Au côté de Panama, papa va demander surtout parce que ce héros, tant ce héros demande en Afghanistan.
Tant que pas en Éthiopie, yo soko sa côté qui pas na yo. Nous sommes des mois qui ne arrêté. Maman bon on c'est aussi ni bolingi si papa lingi sana na ka mwasi na yo. Lingi na bina kozala. Après ça musa nzabe. Oh lingi so. On a bien ko so la suite. Na keva na kiti. Ai ba ko renyo salami ate. Exactement. Tema oye ba kapota na osolo na fa dem sike na conseiller du. Ah mameliane posa na secrétaire to ba mike la couple la. Yo ça do polele ka boye. Je te peux pas faire là. Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut prendre pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Les lots, mais vous le savez, non, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont été biso. Ils ont aidé biso pour la santé na biso. Ils ont aidé mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caméra, va dire, oh, comment va la zone de il faut se trouver dans lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a limba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le copain de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. N'a pas Maxi Bien-être dernier. Maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi Bien-être pour notre papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comment fanatique à Maxi. Zoto kolemba et aussi la papa comme force. Comment on zoto kolongolo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous avons vraiment dit que nous avons un pour nous avoir maman Nieto. Merci, Mingi, papa. Mon bébé. Dis à quoi, papa? Ah,
Zoba non gars. Mbona ndengana kina maloba mabe ali na pas olia te. Pas olia te na mo de olia te pa. Ah, mais ça na mabe. Loin de tout, par contre, bolingi si papa, hein, baba pe na tongo miso ska bakubali bande basola pe makambo, namona peza pongo mona papa ni tout. Ata na servir yeye moko. Ata na bana si mwa bana kama bana. Bien, so na yeba singa vanda wana. Ata na bana ta série. To banjo solo na moni ki po aller bien, il faut na vanda wana poto sa nini, to solo la po aller bien. Yonga pe na bima ki to na mesa to ko solo ba. Merci beaucoup. Quand on a bien que papa en tout cas merci beaucoup malgré Zanda Kuno vous allez quitter on a bien yoga oya merci pour la oya en tout cas la personne vraiment merci beaucoup papa avec tous les respects merci papa papa na ngi to sur la moké par rapport ya makabule qui mkolane na ceux qui naza na naître malgré na kina mimile qui na yo ni aza petite na ngala ni mingi à chaque façon na yeki chasa na zala na ye oui puis na be na sibe na mariage et on m'a vraiment là parce qu'elle a un conseil à maman. Donc, on a besoin que tu aies passé, mais qui n'était pas grand frère d'ailleurs. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu ma passe, tu habité. Quand même, les alibas là. Mais la fois que tu es moi, j'ai fait les émissions sur le mariage. Les émissions très éducatives. En fait, je suis pour mon rabat, je suis dans ma balle. Tu peux pas te voir dans ma balle, je maman ingénieur, moi, c'est papa, ingénieur, mon gars, moi, c'est mon frère en France. Je suis maman et tout. Maman Alpha Palbaka, on veut la carte, j'ai un sur maman, top, dans quelque chose. Il y a mon ami qui soit madame Nayo, maman Sylva Tosololi, à reconnaître ma benaye, nyonso. N'a pas le côté ma benaye, on a côté des bons côtés. Yo, il faut, n'a pas papa, ceux qui papa n'est pas koya. Au soit n'a papa, mais n'a pas qu'on a posé ma société dans le bi. Pardon, et zali puissance que ça n'est pas. Les libérés, hein. Nabi qui est bien ma frère sincère. On va pas attendre ce que ma maman ce qui m'a baisé to singa kana ni bolimbisi. Na kama kabato azoka kiazo singa nzabe bolimbisi nzambo ya mona kate. OK, muto azan face na yoza petit Dieu. Muto nzamba sali azan nzambe ya muke. Nzambo yo mona kate. Osali moninga mabe o na sina singa nzambe pardon. Tulio se réconcilier na muto singa pardon ya wole na nzambe. Nenga baki mama kama sasa singa nzambe na pardon na habiter. Il faut singa muto yo sala ki mabe yende muto faut singa pardon. Yo moko ni makambolika ki mokolwana. Moi c'est nayo papa. Ibale ko kama na kambo ite ko na makambo mwana papa to boite. Mwana ngana yake kuna ukakini. Merci beaucoup maman. Papa moi ni maman na kamtabolia. Ndiyo enfin. Moi je suis dans la chimique. Comment c'est dans ça? Et comment on a passé bon? Passé papa maman. Eh maman vanda kinya. Obi bien. C'est ne to limbisa. Fonza limbisa biso. Foto na limbisa. Nana kanene. Mais comportement wana est transformé na musela nzambe. Mais na zui mwasi oyo ayebi ki na musela nzambe. Mais comportement ni zaka jour na te. Ça continue. Na wote ya batumbi. Okuta musala to musala nzambe. Moi sur à bouger au bané. Maman, merci beaucoup pour la conseil. Bien associé dans le plan du saut. Au moins, nous sommes pasteur, nous sommes pasteur, nous sommes divorcés, pasteur, nous sommes tika. Basi na bango, nous sommes matango, nous sommes basi au ministère. Et où tu n'as bureau? Imaginez que le bureau, et tant que pasteur, nous avons serment ça protocole. Azoya mama bien. Donc c'est bien passé kanae. Qui n'a un ndako, tel que kokota, qu'on a veste à pamba. Problème. Imagine le sous-vêtement. Nous allons pas na papa na zalaki, nous récupère ces autres mali. Abani ba tuté. Insanité. Hein, maman. C'est comme ça qu'il y a qui femme insensée. Na quelle bande. Moi si mon a coûté bande. Tu sais on l'église. Au moins tu dis non. Maman. Merci mille. Vous allez pas envoyer pour un d'accord. Amen. Merci là. Je dis déjà moi c'est mon souci. Hey! Papa, pardon, il faut calmer. Papa.
nayebi ki nasalaki yo mabe nasalaki mabe nasalaki oyo okoki kozala na volonté na yo te nayebi liboso naye kosenga pardon papa nga limbisanga sankeple limbisanga eza mbala liboso te kandi olobi nasala yango mbala ebele voir même ntina chambre na biso na respectaka na ngai yo te mais na se permettre kutu devant bato nyonso na lopango bayebi ke nabangaka yo te mais pardon naosengo euti vraiment na fond du cœur naosengo pardon mbeko te monoko te limbisanga na mwasi na yo na répéter lisusu te naosala devoir nanga ndenge devoir ya mwasi nyonso to ezala ndako nayoki susu na ata mokolo moko te ata mokolo moko te naotia su désordre na église ata mokolo moko te nakotia makelele na ndako bokata pese mokie ata na olobi kolinga lisusu te raisonne ta ere tozalaka nano ere tozalaki fiançaille ere tobanaka sika kanisanga ata na malamu moko eluka pese olimbisanga s'il te plaît nakoka na ngai te ovivre loin de toi nakoka te nakokoza mosika no te soki aza mosika no naozala nani oyebisanga valeur bato bapesanga mpo naza femme marie naozala nani limbisanga oza alliance nao na lisabi oza homme marie kotambola libisa kopolele boye mabe limbisanga pardon bosana nyonso nosala nyonso to mwasi asala na ndako na ye mpo convaincre mobali na ye so na bandeli lisusu eloko nasalaki antuka so oboyinga kozongelanga susu nasengo pardon na biso bamiliane chéri na ngai pardon vraiment ata mpona bolingo wana lonsa alliance na biso tokokabona te mpona mwana mwasi wana oyo azolakisa so kaka affection mpo nga nasali yo mabe est ce que oza sur ke aosupporte yo ntina suka nga nandima kozala nao pour le meilleur et pour le pire d'ici lobi déjà naozonga naosomba naokesomba alliance nanga nazongisa mosapi mami eliane nakoma ntina niveau olongo alliance kobwaka nga moko nabwaka ngo na kiev femme insensate oyo lobi yango nosenga pardon chéri ozongisa ya yo mponga lobi naosomba ya ngai s'il te plaît papa limbisa kaka bible bino bapaster bote yango te papa limbisa kaka kolaza lokumu merci papa. Papa dit à bon appétit. Ah papa merci. Papa il est venu ici. Papa. Mais les biloko bali à okanama pate. Na sana okanama pa juste pour papa za pressé. Papa uti koya il faut na servir Elia. Mais Elia marana nyoso na makemba okola na fufu okola ngo pena kwanga. Donc Elia marana loko nyoso. Oyo mo se ngolo na kitoko boye mama. azalaki nano bana ye atazwi libanga asukoli moni banga kazi asukoli yango tina sana chango ndembi chango muskade alami ole na yo toli mais n'éviter ceux qui va démon ceux qui peut nini ceux qui peut zou ceux qui ba no ba kata na kala mukolo ba yeke de pesa c'est des événements. non je dis moi c'est mususu moi ça la sans je peux na mbali na mater yendo be obekisi mariage il déjà papa to bosana to bena ninga bata motivité ba lobi o kolimisa za ko bosana te biso bana banzambe kolimisa ko nani papa non oyo c'est très bon ngamo na te ka mais place en lokende c'est pas ndo pesa non papa la va nana merci bien être ayebi makambo apesa ki ni bana mama ile bazana makambo ni biwana moni yango papa apesa ko merci bien être oyo ki yango ndenge eza maman formidable donc otonga zo benda balobi formidable papa bana lona ndaku no formidable formidable na ndaku libata esute papa koloba te ke o maman ni tolobi te na slapse concert mozaki te balobi donc la Bible nous dit quand vous priez ne multipliez pas des vaines paroles on a sina lobaki papa c'est koki na miss na yo na tina ko bandela te maman bana merci na ninga yo po nimeko ya mama na ndaku na yo papa merci na ninga yo po nimeko zonga ngai pe moni ne na umi na Congo na le mwa mingi mwa santé ko na ye mwa nene faut na bata pe ba ngani bala
so mon élégé mon papa n'était pas ailleurs que les bandes n'ont pas qui banda parce que c'est un politique il y a beaucoup d'aller dans ce sens. Merci beaucoup hein vraiment que Dieu vous bénisse. God bless you. Mon wa bariki nzamba kisashine sana betu ngana kiyo Maman tu qu'on apporte hein. D'accord. À la prochaine hein papa. Quand tu as le bac tu n'as pas de reconnaissance pour l'IAT. Mais non comment c'est quand tu n'as pas de papa. Papa, vous pouvez me faire des choses de faux à maman. Merci maman.